Koubou Kanate, s'abonner à Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV, ma amoisa. Ça dépend de la vidéo na biso. Peuple congolais à monde entier, tout est ko lobé la biso, ko mémoriser mémoire ya artiste on a biso. Na kombo ya Chico Pululu oyo atika biso inane yango ebeti. Yango biso na kati ya télévision to ko jamais kolekisa na journée ya lelo ya le 23 et le kabo sans ko kanisa ndeko na biso comédien na biso oyo asepelisa ki biso battant ebele aza moko oyo azaki moko ya collaborateur to sa collaboration na kati ya télévision moko sa publicité sa ba théâtre na ye yango en tant que congolais to ye ko kanisa ndeko na biso Chico Pululu bande ko tobosa na ba oyo te ba sala bolamo na mboka na biso aza moko asekisa biso na moment oyo aza na biso te to moni date na ye eza lelo le 23 décembre yango to kanisi na mémoire ya ndeko na biso Chico Pululu oyo atika biso lelo to kanisi ndeko to kanisa na ba oyo basekisa biso batu oyo bazalaki ensemble na biso elongo congolais congolaise to bosana te bandeko na biso to bunga bango te to yebiki Chico azaki na bana azaki na mwasi le liboto ya Chico ba oyo baza pembe na ye ba artiste comédien na yebite journée ya lelo soki bakanisaki ata kokende même na tombe na ye to ko jeter kokende kosokola ata tombe ya ndeko na biso na yebite toza musika mais toza ensemble eza batu boka moitié na ndenge nini tosali vidéo oyo na tina ko mémoriser quand même mémoire ya artiste na biso Chico Pululu yango to meki kosala émission to vidéo ya kolakisa kibondeko o toza ensemble toza bana nzambe azaki ndeko na biso tozaki na kati ya mokili mais asi atiki biso mais tokobosana te azaki artiste monene asekisaki batu ba théâtre na ye to bagaki ti lelo bato baza koseka ebungi te na mémoire ya bakongolais nyonso yango ndeko na ngai nazwi mokano ya kosala mpona mémoire ya artiste na biso Chico Pululu natika nasala toujours vidéo na lelo le 23 décembre esalaki inane en tout cas ndeko esika ozali na bandako na bino bato oyo bozalaki kosala mosala moko na ye yo comédien kobosana te kosokola même tombe na ye kotala bana na ye toza libota ya papa moko mamoko biso toza baleki nzela moto akotikala éternellement mokili aza te yango toza na ntina ya kolakisa na mokili oyo zala bien na moto po okobunga te na mémoire ya bato Chico Pululu azaki moko azaki comédien moto aza na défaut na mokili azaka te mele yake papa aza na défaut na te tosambela mpona molimo na yo epima na kimia e tozala toujours na kokanisa na ndenge e atiki biso congolais congolaise ezaki message oyo nazaki nango na journée ya lelo ya kokanisa ndeko oyo ya biso na kati ya télévision publicité na ye maloba na ye elekaka chaque jour na ntina ya koremercier na ntina ya komona ke ndeko na biso azalaki ensemble na biso yango nasali vidéo ya kozala toujours ensemble na ye jour mpe tokokita na Kinshasa tokoluka nini tokosala mpona kotala libota ya Chico Pululu aza artiste to aza ndeko na biso atikali mpe ndeko na biso pour dire bon ndeko kabola vidéo oyo kabola mawa na ngai ya kolakisa ndeko atiki yo oza acteur to artiste monene na kati ya art ya théâtre kobosana te kobeta tour kotala bana kosombola yango ba rentrée scolaire na bafeti yango oyo bana balingi kosakana sai oza wana azaki moko ya azaki partenaire na yo to azaki moto oyo atravaillaki na groupe na yo bomela kokende na famille ya Pululu kozala ensemble na bana na ye na ntina ya moment oyo bato bamiwaka mpona Pâques e bana wana base retrouve bamona bapapa na bango batiki bango te toujours ensemble na bango bandeko na ngai ezalaki fort parce que namoni journée momeleki namoni photo moko te yango ngai nazwi na temps ya kosala vidéo ya Chico Pululu moto oyo azaki parmi baartère parmi na batalent ebele ayaki musicien
ayemba azalaki na mvua malamu azalaki na don oyo azalaki nzambe apesaki ye mais temps na ye ekwaki mpo na nzambe azwi molimo na ye ndeko partage bolamu na bandeko na yo mpo tokobosana te parce tokotia kobosana ça et jamais mpo ça ye aza moko toujours patron na musicien comédien congolais toyebi bakale bazali toyebi bavie na biso bodo bazali bamason de blende baprésident boza tellement ebele en tout cas biso tozalaka bien na bato oyo nyonso basalaka mosala malamu na kati ya mboka na biso tobandaki kozala mingi na oyo ezalaki oyo efungoli baporte ebele na comédie na biso na kati ya Congo ezalaki groupe salon oyo tobosanaka jamais kosopela toujours kojete bafleur mpona honneur oyo basalaka mpona koéduquer masi mpe na kolakisa bafamille ndenge esalaka. En tout cas, merci beaucoup na bandeko na nyonso na monde entier na tina ya le 23 décembre ezaki le 23 décembre 2019 oyo ndeko na biso Chico Pulo atika biso le 23 décembre 2020. En tout cas, na ata tosali émission na moment oyo juste pour na ko rappeler que non toza reconnaissant na nzambe apesi biso sur les vies pe na bandeko nyonso toza ensemble baza bandeko na biso toza toujours libota et lisanga pour na tina vie ezala molayi to wana ko reconnaître bandeko na biso même so aza sote mais na bolamu na ye tokobosana te. Merci beaucoup na bandeko nyonso nzambe alo nazala bino toujours Congo drapeau na biso et mata likolo mpona art na biso to musique na biso pe na makambo nyonso ya mboka nzambe azala kati na biso. Merci. Bonsoir, bonjour, salut bandeko na biso nyonso ba diaspora ya poto na ye liboso na bino mpona kopesa sango oyo bino moko boyebi artiste comédien oyo totika biso na kombo ya Chico Pululu. Eza pasi mingi ndeko na biso atiki biso abelaki pete azalaki bien na baninga ake kolala na butu aye kokufa kasi pasi wana yango etindi biso toya topesa bino tomeya ko analyser na bino nini ezopase na mboka na biso eza traitement to bato bazwaki po bakende na hôpital ezalaki bakoki te docteur akoki te kobikisa ye to nini pasi moto bamemi ye apige crise subitement bakomi na hôpital moto akufi yango pasi wana toye liboso na bino en tant que bat congolais totala nini tokosala parce que moto wana asekisaki biso moko ya biso ndeko oyo ya biso toye kotika boye te congolais nyonso esika azali eza comédien na bino yango tosengi bino soutien bomoko ezala toyeba nini tokosala po tokundana biso malgré bafete ezali eza fete mais makambo ekoyeli biso yango toye liboso na bino bandeko oyo bozali epai na epai oyo bozwa temps ya kolanda biso boyoka biso mais bomeka kotala nini tokosala po na mawa oyo ekoyeli biso boza esika nyonso bozali liboto ezali azaki père de famille atiki mwasi atiki bana toyebi te nini tokosala nsima nango apo kokunda ye bandeko bacomédien tokosenga bino bozala bomoko boyeba nini boye kosala po matanga eleka na kimia yango tosengi bino botosi ezala kimia ezala bomoko ezala tolanda ba exemple baninga baartiste musicien te oyo bazala koswana swana kobunda bunda na eloko ezanga ntina bozala bomoko Pululu azalaki garçon moko azalaki bien aoswana bato nyonso bien mona kitambo sai toyebi ke oza président omibenga wabosela bacomédien sala mwa eloko ya bien bofandisa eloko nyonso ezala bien matanga wana ezala bien yango tosengi bato baza na poto bacomédien oyo baza na poto oyo baza na Kinshasa boyokana toyeba nini tokosala mpo matanga ya Pululu eleka kitoko tosunga famille na ye bana oyo atiki yango toye liboso na bino mbala liboso toleka me bokobanda komesana komona biso kopesaka basango na Radio TV. Radio TV eza mpona bato nyonso, Radio TV eza mpona kopesa sango ya matanga, sango oyo ezotala mboka na biso. Radio TV eza wana mpona koéclaircir bino oyo ezopase yango tosengi bino. Merci beaucoup na ba oyo bazwi temps ya kolanda biso. Tokopesa bango nyonso mbote pe tokopesa mekondoléances sa famille oyo biologique ya ndeko na biso oyo totika biso. Kimia molimo ya artiste na biso comédien epema na kolo Yesu azwaye ayama molimo na ye. Merci beaucoup na ba oyo bazwi temps ya kolanda biso. Prochaine rendez-vous ozala le ba programme ekobima Kinshasa. Tokoya liboso na bino, tokolobela bino, tokopesa bino basango oyo nyonso, ba programme nyonso ekozala pona funérailles ya ndeko na biso. Yango tosengi bino bozala toujours attentif ya kolanda ba programme nyonso koleka na Radio TV.
Jen Tosinga Lovier talaka yo après te munene moi contribution yo za moi bien